1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki. Shana banane sana. Shana manana mayana saka. Bonjour, Kimia Bolingo Esengo Ezalokata Mabota Mabino Bino Bebozuli Bako Yako Tala lisusu ba film na biso ya Malebo Movie Club Cinéma kaka ndenge na ebisaka bino na Malebo Movie boko zwaka ba film sika ba film kalate kobunga bunga te lelo film na biso ya sika kaka ndenge bovandi ebile na bandako boza kozela yango film na biso ya sika yango yo kasi bandaki koloba peto kolobaka bango kalakala biso sika sika bango kalakala biso sika sika toujours na système à 1308 c'est code mbongo code moto osimbi oziki tozali peto ozala kaka avec le leader silencieux Malebo Movie. Merci na Brazzaville, merci na Pointe-Noire, merci na Angola, bisika biso bokota la biso to pesi bino merci. Kasi ba mama ki sasa pe na bosani binote, merci na ba mama Chango, Lukunga, Funa, Moamba. Pe na ba province partout bokota la biso na nzela ba réseaux sociaux, to pe na nzela ba chaîne na biso, to pe na ba plateforme na biso, to pesi bino merci. Na pesi pe merci na ba bon tonton nyonso. Ba kota la biso mokola lelo, bango balobaka. Malebo yo kaka ba maman biso pe ba bon tonton total kayo merci to pesi pe merci l'équipe technique mobimba weza ko kambanga awa na pesi merci na ba ingénieur na bosanité ingénieur Enoch papa réalisateur merci na ndemo salike Malebo abima toujours bogar abima toujours sexy et pesa zuate motona ngenge na ye motona likambo na ye tikete film autre kotala lelo film autre kotala ezala film ou quoi apporter un plus la manière de voir les choses na biso na lobaka tango talaka Malebo zesika malamu parce que Malebo ayaka ko compléter plutôt makam aussi yoka makam aussi yomona makam oyo pasteur ate akayo biso toka ko compléter pe ko insister sur ango bongola makanisi bongola comportement bongola façon na ko vendre sika tozali na lisanga bongola changer comportement parce que ok nango wapi okowela nyosa mokili suka ok nango wapi tika mona mokili oyo pourquoi kobomana pona biloko mokili eza mabe merci na bino banso esika bovandi kasi est-ce que bengi tantine benga tonton benga tantine yebise Malebo esi ya bandi et bongo voisin bongo voisine azoluka kotala wapi devene bebaki kura ekendaki benga esi Malebo atie film asika kaka ndenge tomesana aya kotala kasi pona bino banso boko benga ngai Malebo to raté film la TV moi to rediffuser la film à tout moment ezalité ke ne kaka sikona chaîne YouTube na biso Malebo Movie TV kuna ko bosana te ko s'abonner parce que la biso pe moi j'aime et ko ça la bien tout ça la ndenge nini to créer connexion est-ce que vous êtes déjà prêt est-ce que vous êtes déjà prête pour que tu crées connexion parce que ceux qui te créent connexion te to la pe film asikati kasi na insister déjà ndenge tozali awa programme na biso eza na écran kanga yango photo ceux qui po bosani benga Malebo to pesi pe merci boko la kamala de tezali mabe kasi ni nyango eye ba kotuna tombola maboko sika ezwa mio papa tombolité yebisa papa biso to tombola kamaboko pona kotala film soki a tombolité na ko rediffuser film makala sala lokola ingénieur JC design na tombolaka sala lokola papi fala lui a tombolaka ingénieur John Kabengeli biso nyonso to tomboli maboko Kinshasa partout to tomboli ni nyango ye ba kotona ya ba santu badia satana ya ba koko yuka Bombelinga dans le futur. Mon ami, si Kalem Sako, Kabinelu, Zambe, Koko du Koko, Masolo Tali, Masolo Yakobo Rizanzoto, na double promotion, veut dire double promotion. Nouvelle technologie, ya machine laser, Makamu Yakolela, et Silia, machine laser, et na solution, pour na kosilisa, ba problème nyonso ya peau, ezali ko écraser, banduta, tampon, tache noire, keltos, pe ba cicatrice, ba tatouage, pesaka
kaka cabinet nous confiance okozala jemene si onyokwami mingi na bakeloïde to mpe basicatrice evimbaka yo bakatakakataka yango ezongaka tout oyo grâce ya machine laser okodétruire bacellule keloïdere nyonso machine mpe baproduit ya kitoko epesameli bino mpo na kobongisa taille vedi okoma taille ya kitare acoustique ebongo bino bato oyo mabele ekweya bino lokola chaussette ebongo likambo ya fiche de consultation eza na 10 000 francs ya pamba potuni ngai kabinenu ezwami wapi na première porte ya fikine na commune ya lemba na ekeko ya mokie ya fikine oza mobime tope bomaka biso nimero ezali affiche boka na bino Film na biso yango ebandi première partie ya film na biso ya Mongongo Liaka avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Car 25 fois champion du Congo yeyo nalobaka na kosaka te na bandaka pe na silisaka fanda pourquoi ça ko se plaindre te moninga na ngai oza mwana na ngai mwasi nde tozolobela awa eza kaka mwana mwasi te mais azali unique fille na ngai et après sikoyo ata azali unique fille na o problème ezali wapi likambo eza wapi nani kuna ngai vera tantino tantina ye tantina ye kanga mnoko na yo lelo eza mokolo anniversaire ya papa na ngai eza na posa kosala surprise koganga te sengo kanga portail d'accord kanga portail Mongongo Liaka yango yo film oyo na ebisi bino bokozala émerveilleux pe boko découvrir basekele ebele kaka ndenge na lobaki na sport nango nanu botala film ya boete kasi mbala oyo toko kwanza bango soki baleli te bakoyambola te yokanisi eza nini nyonso oyo egede apesa yo lelo ozoloba nini lelo ozotelemela ye sikoyo yoka ngai sikoyo esengeli na yo osakrifie mwana na yo koboya yango eza inacceptable esengeli osala ndenge tolobi pardon ezege nabondeli yo s'il te plaît nabondeli yo agbada naza na posa yo po comprendre ngai s'il te plaît nabondeli yo egede asenga ngai eloko mosusu mais mwana na ngai te s'il vous plaît mwana na ngai mwana sacrifie eza te kanga monoko na yo Donson ngai nafandaki kimia parce que leader na biso azali kopesa yo toli epe ayebisaki ngai na contrôler kanda na ngai oyo buzoba nini ozoloba na biso awa sikoyo est-ce que ozali unique oyo basengi ye asakrifie mwana na ye te yebisa ngai esi na asakrifie bango lolenge na lolenge mpe ya ebele siko yeba ngai nauta kosakrifie mwana na ngai ya 24 ans akomaki prêtre ya kobala et puis egede esi aloba yango ata mwasi azemi esengeli to kabaye to bonzaye ata na mwana na ye na kati ya libomo esengeli na ondima osala oyo egede alobi nini yango ngoloba siko ozoloba nini ozolela lokola mwana mokie nga nazoye biso yo mwana nanga mwasi na sacrifice esalaki nini esala yango nde esengeli esalama nini yango boye stope buzo bozoloba wana tika konyonga boye kolelalela lokola mwana mokie est-ce que wana yokangai Johnson yokangai osomona moto azana mbongo esengela garder bomengo na ye aza de plus en plus riche asala nyonso esengeli pour que richesse na ye demeure soki mwana mwasi akufi ozana mbongo et puis okozwa mwasi basi ebele okobota bana lolenge olingi no bolingi exactement est-ce que mituni yo mokote pourquoi ngai naza na basi ebele ba oyo na 24 communes à Kinshasa naza na basi pourquoi parce que bango so botelaka ngai bana parce que nebi que un jour egede akosenga nga mwana na ko sacrifier n'importe qui bana nanga nyonso baza prêt pour la kokena sacrifice et pas egede il suffit kaka egede asenga na sacrifier simplement si ko yozolo
mwana no awa osolo belé lokola za spécial egede ese asengi to sacrifier ye malamu na yo osala ndenge egede asengi en tout cas zwa moral na yo tu à l'aise pe sala sacrifice ndenge sengeli noki toko futa le prix ya makasi soki oboyi wana mwana ngo ya mwasi nzoka azalaki liboso ya porte akoyoka ndenge masoma koleka ndenge baza kooblige papa na ye asakrifie ye mwana papa lobi kaka lisu na ye moko ya mwasi azalaka na ye akosala nini soki yo papa na place na yo kosala nini awa ezongisinga nsima na dernière partie ya filme na biso ya epalangana ndenge esalamaki que monsieur Egoni DJ aboyaki kosakrifie l'unique fille na ye me ye akufaki sikoyo papa akotala mwana na epesi akoli l'unique fille na ye lisu na ye moko kasi soloka secte na ye ya egede esengi est-ce que akosakrifie na lobe na ye bite première partie ya filme na biso ya mongongo liaka yango yo moto rataka ba filme na biso kende na chaîne YouTube na biso ya Malebo Movie TV kuna kobosana te ko s'abonner tikela biso moi j'aime moi commentaire senga filme o rata na TV tokochela yango kasi to s'abonner massivement kala pete to la bino na 2026 compte ya sika ya TikTok ya Malebo o tokobanda ko diffuser les bino en live ba film tokoyebisa bino ngonga o tokobanda salon direct kuna ata osengi dédicace en direct okozwa mais wana tokobanda ngo na 2026 kaka ndenge tolobi tokokwanza bango tokodiota bango ti bakoganga soki bagangi te bakoyambula merci na fan zone partout bozali Brazzaville Kinshasa Angola merci na bino pe bayebo kotala biso na Suisse Belgique France États-Unis Canada Côte d'Ivoire na pesi bino mbote parce que soki Malebo Movie te nani mosusu leader silencieux sikoyo awa mwana yo ki complot to bosenga oyo secte papa na ye eza ko réclamer que a sacrifier ye yo na place ya mwana mwasi oyo okosala nini oyo kandenge bakosenga yo comme sacrifice esika papa na yo asambelaka to na soloka ya papa na yo na place na ye okosala nini na lobe na ye bite to pesi mbote na boss Ibra Banque Centrale mbote na yo tala ye asiliki kasi akosala nini na lobe na ye bite tolanda kaka toko comprendre est-ce que ça bien na ça bien mais ninango ni les komela yo est-ce que nyo seza malamu santé ça bien tena soka pasi estomac makasi tala mai eza wana zoma yo mela zoma mupanzi nona mela mai nini komi okomela papa est-ce que souci na ndenge baza ko obligé ye à sacrifier l'unique fille na ye na lobi na ye bite awa na moni ba mama ya mungali ndenge bakangi goutte pour que correct ndete kisenso makala ngaba bakangi goutte pour que correct ndete mwana akoti na temple ya papa na ye na chambre na ye esika salaka basoloka na ye akosala nini na lobifi nzambe na ngai Jésus Christ ye langue essence kaka nzete oyo eprodusaka eloko te nde meritaka moto kasi ngai pendant ke nakozala vivante eloko moko te ekosala milanga nakokufa te sala mbangu yaka naissance mbangu alinga sala nini oyo bikeko ya papa na ye asalelaka na ndenge ya soloka na bango secte na bango azotumba bilembo ya bondoki ya soloka lokola bosolinga existence na ngai suka ekosimba te okokufa liboso na ngai nini ekokomela papa sikoyo azwi bikeko ya papa azobuka ngo papa koto ya leli papa leli pasi
motema. Yeah. Papa azosima motema. Nini ezokomela yo moninga na biso? Nini ezokomela yo? Nini ezokomela yo? Nzoka awa aza kotumba bikeko ya papa. Azobamba ngo na mabele. Est-ce que azoyeba nini azosala? Nayebisaki kokufa liboso na ngai. Lokolo ozolinga oboma ngai, yo kokufa liboso na ngai. Kufa kweya suka na mabele, kota mabele. Bana Info Banque Campem Matete Lemba. Est-ce que boza kolanda le sexy boy malamu na bosanité c'est Lemba o? Est-ce que boza kolanda azotumba bilembo ya soloka ya papa na ye? Pendant qu'azotumba ngo awa kuna papa zo la pasa motema. Ozana VIH sida, hépatite, goitre, yaka na première porte africaine. Kota tuna na zoluka bureau ya Savongola, ozwa S4 pour ebikisa na maladie. Ni na zolutungisa yo. Johnson, ozo sala lokola pasi eza makasi ko. Tolobaki mai eza wana mela mai moke oyoka bien. Eza na kaka estomac. Bazo comprendre te. Azalaki ko répondre, mais azo répondre lisusu te. Awa na moni ba mama ya Belgique ndenge bakangi goutte. Bango kuna kure ekendaka te o. Chief na bango akotala bazola musaye. Est-ce qu'akufi? Est-ce que papa akwe makale kale? Est-ce que daye na lobe na yebite? Première partie yango yo ya film na biso ya mongongo liaka. Papa yo abimi awa. Patron, bienvenue na yo. Patron, nani no koti pendant que na kangi portail na ndinga kati. Patron akolobelo côté oyo molimo na ye nde ezongi na ndako na ye na lopango na ye. Mwana musala ako comprendre te. Nini patron nanga koti na lopango sikoyo. Nsuza ya kokanga mao. Mwana musala ako comprendre te. Est-ce que patron nanga sauter le a sauté portail? Te a koke ko sauter portail te. Kara muibi ezaka na courant akolenga. Tu patron nanga komi na banzoloko. Soki patron nanga komi na banzoloko, ngape sengeli na kati sape banzoloko. Nakuzonga mboka na kati banzoloko. Nazonga wano kite patron ko bomanga pamba. Patron komi na bloka moto boye. Na fona mi batela o. Ngape na kati banzoloko. Na lobby filme oyo nano botala ya boyete soki oratango na TV mbangu na YouTube beta Malebo Movie TV na YouTube okokotango ebandeli tina suka eza na YouTube kasi awa na TV lobby deuxième partie ezali tokokende nango vraiment molai korate yango te. Patron papa oya uti kokufa yeyo akoti na ndako na ye. Nani akoze liwa na ye? Est-ce que mwana na ye topé parce que yaboya ki ko sacrifier mwana yango ya mwasi na lobi na yebite. Première partie yango yo tolanda tozala concentré kasi yo moto kele des akotungisa nduta tache tatouage olingi elongwa yaka na première porte africaine et pas docteur Djibril na Nour cosmétique thérapeutique okozwa lobiko na lobi nduta eza kolongwa tatouage eza kolongwa keloïde pe eza kolongwa ata ba maladie mosusu première porte africaine. Pourquoi ba chair de poule biminga boye? Non ki bizarre. Ayebite ke molemo ya tata na ye se ekoti na ndako. Asutuki. Asutuki. Father. Papa. When did you come? Nani no koti na ndako? Why are you staring at me Pourquoi like that? Are you okay? okay? Est-ce que vous allez bien? Silence. Suspense. Father. Papa. Is everything okay Est-ce with que you? nous sommes malamu pa na yo? Est-ce que vous allez bien? Papa lobi lo côté atali kaka mwana adongoli amati likolo. Papa.
Dad. Dad. Father. Papa. Yohana. Alandi papa na ye. Papa ni les autres yo. Est-ce que vous avez bien? Alandi papa likolo. Ni nyeza koleka. Awa. Yohana akoti na chambre. Akobelela papa. Papa. Papa, est-ce que vous avez la salle de bain? Merveille mbombo. Nakanisio lisusu lelo. Malebo apesi yo mbote sika ezwami yo. Papa. Akosala nini? Oza ba jetoni nyango. Namona ki papa koti na chambre na ye. Ni nyango boye. Ba filme ya boye. Kake pa ya malebo. Et sika mosusu te. Ndenge tolakaki na 2025 ndenge pe tosali toyeli bino mobondo kasi yo tolingo yeba ba programme ya ba chaîne na biso talaka na se ya écran eza kobima kanga yango photo to pe koma yango to carrément benga malebo na numéro oyo eza affiché awa na se ya écran. Papa azo benga papa. Father. Papa autaki komona papa na ndako kasi papa akei wapi ayebi te soki oyebi sika papa akei komela biso kaka sikoyo ntango mosusu mpe mwa libanga mpe okozwa. Gardien. Oui madame. Est-ce que omoni papa na ngai? Madame. Même likambo nazokanisa awa na mutu na ngai ezotrakase ngai. Namonaki papa patron akotaki na lopango. Mais ndenge nini patron akotaki lopango? Parce que nakangaki baportail wana na bakadena na bafungola na maboko na ngai. Te. Nazalaki ofanda ntango akotaki. Namonaki na ndako. Nakoti na salle mpe nazomona esusu te. Hey! Patron comme lui. Est-ce que tu es sûr que patron bimeli awate patron na yo? Te. Madame, mutu azami supolé la bois que la rangoma était pas tala kenga. Kaka ni na lotala wa. Porte eza okanga nga kati mutu abimete pe mutu akoti te. Nzambe o. Nzambe o. Ngaye motema. Motema o. Motema. Ye wana kwe. Ye pas comprena kite. Ndenge nini patron aparesaki liboso ya portail pendant que ba portail eza kokanga na ndinga kati. Yo mutu ozalaka mituna ebele landa filme na kimia nyonso. Ye wana sirene eza kobeta mwana na ye ya mwasi abimi nyonso eutaki koleka akomprenaki eloko te kasi oyo nini baye nango boye baza banani baye kosala nini. Yo moto lingi obala yaka na quartier 7 na njili na immeuble Selevwama ba robe de mariage kitoko ezali ba costume pona papa atape pona ba fille d'honneur ba robe ya kitoko ezali kasi olingi poye ko la perlage coupe couture coiffure make-up esthétique yaka même adresse quartier 7 na njili na immeuble Selevwama pa ya mayoyo yaka koyekola ba prix na biso eza abordable pe okoyekola professionnellement. Hey! Babimisi cercueil. Est-ce que beba papa eza na kati? What is going on? Ninango ezoleka mwana za komituna. Sir, what is going on? Ba tonton ni ezoleka mutazole beloko te ni ezoleka wa. Sir, what is going on? Tonton ni ezoleka wa. Moto pete azako répondre ye. Du coup, ye pas zoebate asala nini. En fait, yo na place ne ko sala nini. Hey, ni désolé kabo ebisanga likambo. Ye bakangi portail, bakangi porte plutôt papa akufaki kasi soko ratake bandela film. Mwana muta tumbi bikeko na yo ya sambelaka na secte na bango ezalaki na chambre. Et si kaya sambelaka nde kozeli ya papa na mutuka nina ngozoleka. Pourquoi boye na cercueil na kati ya ndako? Pourquoi? Papa no ya kufi. Yeah? Te. No. Te. My father can't Papa be nanga koko kufa te. I saw him few minutes Namona que ago. quelques minutes passées. My father is not Papa dead. nanga kufi te. Papa nanga kufi te.
Yeah. Hey. Tala bébé ne angoyo. Hey, amoni bébé à papa te. Te, boyete. What happened to him? Il n'a pas comme lié. Why is his face Pourquoi black? l'on est comme What muy has du he boye? even done to my Il n'a pas father? sali tata nangai. Il n'a pas sali. Pourquoi l'on est comme muy du boye? The child who was not around Mwana oyo. when the cops was Akoko zala bent. nzinga awa te. Pendant que ebemba tata na koko zala awa. Tito kunda ye. Et puis, Everything your nyonso father oyo has ever papa owned. na yo azalaki nango. Oyo so ezalaki ya papa na yo. Ata pe yo. Oyo ozalaki ya tata na yo. Egede. Nde mutu apesaki ye yango. Anyway, Problème te. we're not here for that now. Tokomi na niveau wana We te. have brought back the remains of Toye your na father nzoto ya tata na yo awa. with a specific order Pour que oyoka ordre spécifique that oyo must be tokopesa. obeyed. Esengeli na otosa ordre oyo tokopesa yo. On no account. Mutu moko te to pour n'importe quelle raison. I Nabandeli. Pour n'importe quelle raison, to n'importe quel mutu. must his body Akoki kosemba nzoto oyo to bazwango bakende kotika yango na morgue. must be kept Esengeli here ezala awa efanda awa. until we are ready. Ti ntango tokozala prêt ya kosalela ba obsèque de valeur oyo esengeli. Hey. Bobomi papa na ngai. Boza ba meurtrier bobomi ye. Bobomi mutu wana, bobomi tata na ngai. Boza bandoki, bino nyonso boza ba démon. Sikoyo boza na posa nalala na vivre na ebemba tata na ngai na kati ya ndako awa. Est-ce que bomiyoki bino moko? Est-ce que salamaka na fande na bébé? Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, opinion na yo zo compter na situation oyo. Leader na biso esi apesio ordre. Et puis ordre wana esengeli ezala obéi. Sengeli eto samana. Parce que mutu nyonso oyo atambusamaka na egede. Et puis yebango papa na yo, papa nozaki membre ya kati ya ogede na biso. Alors mutu moko te asalaka makambo ndenge alingi par rapport ya bamibeko na biso nepesaka. Alors ebembe ya tata na yo esengeli etikala awa titangu toko décider kopesa ye obsèque de valeur, enterrement de valeur. Yo okebisami, tokebisio déjà. Ata yo moko boucher tokei. Te, nakoko vivre ne bembete na kati ya ndako. Nakoko vivre ne bembete na kati ya ndako esalamaka te. Ezalaka te. Te, papa, pourquoi? Pourquoi okatisi ngambo ya bawei, papa? Pourquoi? Nzambe o. Te. Papa te. Papa te. Papa te. Yeah? Nothing is hidden. Te. Eloko moko te tikalaka ya kobatama libela na mokili oyo. A bona fide son of a Parce que sengeli toyeba nini ebomi moko ya membre na biso ya egede. Mutu wana sengeli akita na mabele. Parce que soso jamais akoki kolekela mutu na mayele. Te. Mobomi na ye esengeli afuta na makila. Mutu abomi ye sengeli afuta. Parce que egede jamais akoki ko supporter moko ya ba membre na ye akufa pamba bongo. Moko ya ba membre na ye akende kaka bongo. Te. Egede esengeli abundela moto oyo abomi mwana na ye. Lakisa biso, révélez biso. Est-ce que papa akufi parce que mwana atumbaki biloko na ye to parce que aboyaki ko sacrifier mwana? Awa batuni egede alakisa bango. Alakisi bango nani abomi moninga na bango Godson. Ba moni mwana ndenga zalaki kotumba bikeko. Oyo ya bango ya egede. Johnson's daughter Pesa biso instruction. is responsible. Si possible. Esengeli akufa. She punched down Ye. his altar. Ye mutu atumboli. Ye mutu atouché egede. Ye mutu aprovoqué nyonso yo. Esengeli akufa. Mais ndenge nini? Comment est-ce possible? Oh. Te. Eze. Esengeli oyoka pardon te. Esengeli oyoka sumawa te. Esengeli obimisa kanda.
ye atie biso musapi na lisu te sengeli akufa One Johnson ngai napesaki Johnson napesaki etoli was dangerous. ke eza dangereux kopesa confiance na bana me ye abwaki koyoka ngai If he had sacrificed sikoyo us, soki asakrifiyaki ye banda kala nde makambo nyonso elingaki okoma te nde alingaki azala envie lelo ti sikoyo te Eliezer ye asalaki yango mabe me sengeli mwana na ye afuta mpe na makila akofuta ye akofuta te okokoka kobundisa bato wana te baza puissant mpe baza très connecté etalinga te babomaki tata na ngai esengeli bafuta yango meta oza na preuve te okolakisa ke bango nde babomi tata na yo soki okei na tribunal okosamba ndenge nini te ngai nayokaki bango ntango bazoconvaincre papa na ngai ke aboma ngai asakrifie ngai peut-être aboyaki yango babomi ye sikoyo bazolinga ngai nafanda nebema na ndako bakoafronte mibeko tezela nazo comprendre nini ozosentir par rapport ndenge batiki ebemba tata no na ndako me nazopesa consigne nopesa conseil oza na preuve moko te okokosamba te na bango ebi nini ekoki na bozoloba na ngai soki okangi bango te ngai nakokenda la police basala mosala yango bebe yoka bolingo na ngai yebaki bitumba no eza bitumba na ngai naza awa mpo na yo na lolenge nyonso makambo ekokendela me esengeli tosala yango correctement ngo bazoloba ekozala nini justice esengeli esalama esengelaki ala na nzela We mosusu will take her down. ngai nazoyebisa yo mwana mwasi wana tokoki tie na mabele après enterrement papa na ye fo toboma ye This shouldn't be a topic of parce que discussion. esengeli ye afuta na makila lokola boni papa nie na makila yo oza na ide te ya kopesa ngai naza na posa kopesa requête moko bosenga moko s'il te plaît loba yango est-ce que moi eza te opesa nga droit kana zwa ye akoma moko ya basenzi nango nazalaka na bango Obata. obata The request is granted. requête na yo eza accepte nazoyebisa yo okoki kozwa ye outilize lolenge olingi akomaki zengi na yo kokozwa ye mais It has to be wana esengeli esalama father's burial. après baenterrement papa na ye patron madame Vera aza awa aza na posa komonana na yo ye akuta d'accord patron est-ce que akokanisa bango awa sikoyo bitumba ebandi ekosuka ndenge nini soki ezalaki kutu possible nde nazwi kaka sikoyo nakei na ye nde nakeni kaka sikoyo kaka nde moto aliboma soki aza na wenze mwasi aliboma na wenze ayebaka te nini alobaka bato mpe basekaka ye me boma moto aliboma nde koyeba libota na eza nini parce que papa na nga boyaki kosakrifie ngai na secte na bino ya egede wana alors bino bobomi bomi tata na ngai alors bino nyonso bokokufa na prison na vie misérable na bino o bozalaka I nango understand that te nazo comprendre que lose their bato loved ebele ones. baperdaka babon sens na bango soki baperdre Affect their salvation. moto balingaka c'est normal But oza what motu seems strange to mais me oyo ozoloba na nga directement eselingi oyeba okoki ozala jamais na courage oya na ndako na nga oyo eza kimia boye oya koloba obanda koloba buzoba te toye awa mpo na kolobaloba te yo na chief obata esengeli bolanda ngai na commissariat mpo na bakestion mpo na pv tanga monoko na yo donc ozotala biso bato ya puissant boye bato makasi beto telema tolanda yo yo nani awa mpa na biso yo nani ngai inspecteur emenike chargé ya opération criminelle tala ata bozoba o tala bozoba ozoyeba ata basupérieur no bakonti na yo bakokoloba te ntango biso tofani tozoloba bakokoloba na biso boye te kanga monoko na yo te yeba yango constitution ya mboka na biso elobi ke lwa nyonso esengeli esapike na mutu nyonso mutu moko te kokozala au-dessus de la loi oui ozoyeba te toza au-dessus de la loi te biso nde toza mibeko te ngai napesi bino toli borespecte mibeko botelema tokende na commissariat ozobela oza na posa nabundisa yo avant ke omibenga soki inspecteur so nini kanga monoko na yo
kanga munoko na yo. Wana signe nini asali. Oyo komi akokanga porte boye. What's going Nini on? zolekawa? What are you trying Kozo to meka do? kosala nini? Bolingi bosala nini? Obata. You know what? Ebi nini kosala? Kino sala. Na kosala ngo clair kitoko. Call anyone. Benga nani yolingo benga? Sala oyo lingo sala. Okofuta masumu na yo. Yo. Courageously. Sana corriger In the correctement. most Tala. foolish manner. Esa kaka motali bomande. Ndako ya kokota makambu. Oyo etali ete yeba yo kotina shamba tata na yo ozi biloko na ya losambo biloko abombaka secretement ya secte so gede yo zwi yango obimisi libanda pe otumbi yango et puis ozo penser que akoke ko survivre après eloko abongo yo salaki You killed him. yo mutu obomi ye yo mutu obomi ye obomi papa na yo And you will pay for et it. puis okofuta yango You will. yo okofuta yango je te jure bien sûr okofuta yango hey. Est-ce que ozolanda sikoyo ndenge conflit ekomata nzete bango balobi ye moto abomisi tata na ye parce que azwaki biloko na ye asoloka oyo abomba secrètement nani yango idiot oyo akoya awa illégalement yo nani mokonzi yo nani nga mokonzi inspecteur chargé des affaires criminelles d'opération na parquet à Kalamu nini et après pourquoi ils a awa oyo kosala nini wapi bes na yo wapi acte de mission na yo wapi lettre est-ce que ebite eza illégal koya kokanga mutu bongo na pese respect eza illégal te kanga munoko na yo Are you silly? ozoloba nini Are you teaching me donc my ozopesa nga cours ozotangisa nga mosala nasalaka oyo natangi babula ebele oyo ngoloba nini pourquoi bete mpata oza liboma bebe kita motema oyo o commissaire général te talinga te pourquoi azosala boye te alors dans ce cas lokola yo oza commissaire général toye awa te pour te faire perdre le temps na yo yo toza biso kaka exactement eloko nini ezoleka awa mpo oyeba This young woman. ozomona jeune fille oyo atelemi awa ye awuti kobomba papa na ye moko oyo azalaki moninga na biso mare ami na biso Set his ye altar on fire. azwi biloko na ye ya losambo atia yango na moto atumbi yango The azo constitution comprendre of the te federal constitution ya mboka na biso eloba boye epesa droit liberté de culte na moto nyonso oyo alingi kosambela lolenge ye alingi alors oyo papa nazali kosala ezalaki avec liberté mais ye azwi biloko ya losambo papa na ye atumbi yango alors biso d'après secte biso ye nde moto abomi papa na ye wana lokuta natumbaki yango oui oui et puis bino nyonso bozali awa nabibi nakotuma mpe ya bino boyebiki nakosala bongo te soki botumbolaki nga te intelligent. kanga monoko na yo ozoloba lokola moto ya mayele yo otumbaki biloko wana Soviet. wapi droit wapi droit et puis wapi preuve na yo ke bango bazalaki na besoin koboma yo wapi bapreuve ozalaki na nani témoin na yo est-ce que oyebi ke kotumba biloko eza religieux eza comparable na terrorisme est-ce que oyebi yango te koza terroriste na minute oyo est-ce que oyebi yango te est-ce que oyebi te SIO. inspecteur oui mokonzi You are under yo arrest oza sous arrestation for terrorism. pour na terroriste Anything you do alors or nyonso say will be kosala used to against koloba you in the ekozala court of utilisé common contre yo na tribunal kanga ye Now, sikoyo sir, mokonzi shut up. kanga monoko na yo tala imbécile oyo koforce nga te na zipombata sikoyo kanga ye désolé chéri nazo oblige kotosa mibeko ordre sepesami désolé officier kanga ye hey. Take her out of it. Zoe bimane libanda awa ayaki na mobali na ye pour que bakanga baninga ya secte ya egede ya papa na ye sikoyo bache baluki commissaire général nde aye apousse apesi ordre na mobali akanga mwasi na ye moko mambu mebaluka mambu masobele kasi nga mpe na filme oyo nazwi mateya eloko eza ya religion mosusu oza na droit te ya kotumba yango parce que constitution ya mboka na biso epesa biso liberté de religion et de culte sepeli egede bato ya egede mabina ya éternité wana kri na bango babetaka eske oyekoli oza na droit te ya kotumba elembo ya religion songolo pakala parce que l'état epesa moto nyonso liberté de culte liberté de religion au chapela mo Christo au tashbira musulman au bible ya batémoin de Jéhovah moto moko te aza na droit ya kodétruire ba instrument religieux ya religion mosusu ni publiquement
ni secrètement awa j'espère que ba prophète na ba pasteur to pe ba yike mususu o ba sala kama masambo boyebi ki constitue lo babongo papa ma fille chérie ma fille d'amour pourquoi zolela j'espère que yebi que nyonso o nasala ngo eza ya yo et puis oza mwana na nga bolingo naza na droit ya kopesa nyonso kosenga nini yango ozolelisa yo telema toke na kati te papa te na kati te pourquoi te nakokende epai te naza na posa olongola bilamba na yo awa longola bilamba na yo nyonso olati awa tika ozolobala papa no boye mpo na nini pourquoi ozolobala papa na yo boye oza na posa bongo tokota na kati te tika ngai nakokota na ndako te nakokota te est-ce que oza comprendre oui eza koleka awa est-ce que oza kolanda awa ya kanisi landa bien oyo eza ya yo ekopesa yo stabilité ntango akolamuka akokontinue kovivre mais yeba eloko moko pour que yaza na bomoi kozali na bomoi ekopesa yo bonheur ekomatisa mpe bomengo na yo mais yeba bosenga na ye nyonso esengeli opesa ye soki aleli ekoboyi kopesa ye eloko ye asengi yo yeba ke bomengo na ye ekokita mpe makambo ekobeba alors pour que bomengo no edemeure ekontinue komata esengeli na yo opesa ye oyo akosenga yo wana condition oyo ekosalama mpe esengeli esalama mpe bomengo na yo ekokontinue komata mpe ekokoma de plus en plus puissant mais esengeli osala nyonso oyo ye akosenga yo bosenga na ye nyonso esengeli yo osala yango wana ekozala mpasi te kozala mpe problème te onieze nyonso ekozala calme barègle nyonso baprincipe nyonso bacondition nyonso eza mpona kosepelisa egede ekosalama mpe kozala kaka ndenge ya kolinga malamu mingi vraiment egede loyembo ya immortalité wana kanisi mobeko bapesaka ye ntango babebisaka mwana lokola posano ezake nalongola bilamba nyonso nakosala yango patron kokosala yango te awa kanga mnoko na yo est-ce que comprendre simbelanga yango est-ce que olandi na secte na bango ya egede ntango abebisaka mwana na ye na kikizengi bayebisaka ye nyonso mwana kosenga esengeli asala kaka ndenge mwana asengi wane kosala ke mbongo puissance pouvoir na ye ekomata sekomata sikoyo awuti mosala mwana asengi ye alongola bilamba nyonso e papa longola nyonso longola mpe na pantalon longola nyonso bagarde du corps bafemme de ménage basali ya lopango bako comprendre te mwana aza kosepela ndenge papa akolongola bilamba nyonso kebaka o papa wana asalaka bajeu na mwana na ye te nyonso asengaki apesaka ye nalobi eloko te awa nabendi mbebo nalobi kaka keba na mamaleki akoyiba telecommande lobela ye sokoro bondo ya borondo ya bokondo atika telecommande pour que toyeba ekokende ndenge nini kuna mwana bomi papa po atumbaki biloko na ye ya losambo akovanda na ebemi na ndako ti mokolo bango bakodeside enterrement oyo lisusu nini awa nalobi nayebi te yo ozalaka boye bandi kobenga malebo toza en direct tindela biso plutôt message tokotanga soki mpe dédicace ntango mosusu mpe koleka te nakosala yango te tosha yango te lungwa kuna bobo tosha yango ozotindikanga mpo nini tosha yango nini ezoleka wa nini ezoleka wa Amanda patron pourquoi zolela
It's okay. Ekoki papa ye. Kitsa motema papa ye. Ni désolé ka. Agatha. My son is Mwana crying. nanga zolela. And you ignore Et me. puis yo ozotindika ye. Why? Pourquoi? Patron. Ye. Ado sengelo que c'est impossible. Nako sala ngote. What is he asking Ni for? nangwa sengi. Yeah, that is Et puis impossible. ozolba que c'est Is he impossible. asking for this guy Est-ce to que come sengi down? ke mapati kitanase? How do you go and give Ah, me whatever pesa you ye want? wa senga. Pesa ye bo senga na I ye. don't like it. Zo sepela te na linganga talela. Patron. Mwana na yo. Oyebi ni nazo senga kutu. Azo senga ngai ngana ye. Asala posa ngana ye. Na bima ne ndiba na ndiba. Et après. Nini. Asala posa ndiba na ndiba. Alors yo zawana. Patron. If he wants you to Te have sex soka with za na him, posa take him ndiba. inside Zoye kota ni and na have it kati. with him. Pesa yo loka zo senga. I mean, what's so Siko special eloko about nina it? spécial No, longa you popo na can't yo have Lo nya grave za wana. Patron. Nakoko sala ngote. Ngai naza mwana musala. Naki makambo mususu te nako sala ngote. Eko simba te. Oh my God. Oh nzambe na ngai. Look at what you're Tala. making my special Pour tala child to ozo go sala ke through. mwana ngalela. Mwana nga bolingo. Pourquoi to sale boye? Now listen, Tala siko yoka ngai. my son gets Mwana whatever na he ngai wants. azwaka nyonso Okay? asengaka. You must make Esengo lo it happen. salango. Opese sengo. Salango. Patron. Nazo pesa yo botosi. Respect nyonso esengeli na yo. Nasalaka pe ndenge osengaka. Mais oyo. Nakosala ngo te. Malamu nalunga musala. I'll give you 2 million Ah, naira. nakopesa 2 millions de naira. 2 millions de naira. Mbongo. Mbongo. Just take him inside. Yes. Zo ekana na kati. 2 million naira. 2 millions de naira. Nakopesa yo yango. 2 millions de naira. You heard me Oui, right. oyo kinga bien, très bien. 2 millions de naira. Kapo na mbala moko. And I'll Oui. keep increasing Na the ye money. soko continue kosala ngo na komakisa mbongo. As Oui. long as you keep Pendant que making him kosala happy. ke yazala na esengo, nakopesa yo mbongo Just nyonso. continue to satisfy him. Continue That's all. kosatisfaire ye à chaque fois. Yeah. Okozwa 2 millions na yo. Oyebi nini? Yaka tokende yo. Yaka tokende. Judena. Telemisa Yeah, ye. go with her. Go. Telemisa ye bokende. Merci papa, merci papa. Merci papa, merci papa. Merci. Mbongo. Good boy. Au revoir papa et au Bye revoir. bye. Beau garçon. Beau garçon nangai. Papa, nous un beau garçon, hein? Bye bye. Oui, nous un beau garçon. Beau garçon nangai. Don't worry. Comme tu samate. Your daddy is Papa here to no always azali make you awa. happy. Pour ça la cause To à give you nesengo. whatever you want. Akopeso nyonso eza He bosenga has na yo. money. Papa no zana mbongo yo. Et alors? What is money for? Nini mbongo ezangi It's for kosomba. spending. Et puis tina mbongo ezani ni soki ko dépenser yango te. Mbongo eza mpona ko dépense. Talaka ndenge ekendaka. Azongi conscient. Ye mpe awa aza kokanisa lisusu. Ndenge bapesaka ye mibeko. Zwa ye. Kende na ye. Parce que rituel nyonso eza ya kokokisama. Et puis zwa ye kende na ye. Ye akosala nyonso oza nango mposa. Mais kaka na condition moko. À une seule condition. Esengeli osatisfaire ye na babesoin na ye nyonso akosenga. Esengeli osalaki ye azala kaka na esengo. Bosenga na nyonso esengeli opesa ye. Lolenge nini? Lolenge nyonso to eloko nini? Nyonso oya kosenga. Esengeli epesa mela ye solo bosenga na ye. Tala ndenge ezalaka. Tala ndenge ekendaka. Oh papa wana salaka ba jeune na mwana na ye te. Kasi basekele ebele ebomama na bomengo ya bato mosusu. Toyebi te. Egede loyembo ya immortalité. Egede mabina ya abondance. Egede mabina ya immortalité. Te kana zo sepela te lolenge bino boza ko maltraiter mwana na ngai. She is languishing in cell. Aza ye wana moko na kati ya boloko. Pourquoi? Mwana mwasi auti ko père de papa na ye. Alors wana eza doublement pasi. I want her released. Nasala posa bo libérer immédiatement. Te. Nani yango ayebi te oyo esengeli salama. Nani akenda kofunda moto eboso na la police. Et puis pourquoi okoki koya awa na esika toza opesa biso mibeko? Est-ce que oyebi te oyo mwana na yo asali? Ye azobundisa bato oyo baza na autorité, puissance, pouvoir na kati ya mboka oyo egenda apesaka biso. Epo ozoya awa opesa biso mibeko. Yo nani? Johnson.
Est-ce que vous comprendre gravité oyo mwana no asali? Est-ce que vous comprendre? Mwana na yo a détruire biloko ya losambo ya egede oyo esimbaka bokonzi na yo. Et puis sikoyo osala posa to libérer ye te asalaki oyo esengelaki asala pour ka se défendre nakoko pesa efoti te. Nani na kati na bino oyo akoyoka ke balingi basakrifie mpe akofanda kimia mpe akosala eloko te? Nani kati na bino akosala bongo? Nani? Nasa na posa bolibere mwana nanga immédiatement sikoyo te. Pourquoi? Soki atakufi, soki atakufi, soki atasali nini ekosala nini? Ekosala nini? Toye awa ozo comprendre ta gravité te ya makambo mabe oyo mwana no asali contre cette na biso. Et puis pourquoi ya kwa ko combattre bato ya pouvoir, bato ya puissance lokola biso na kati ya mboka oyo? Ndenge nini bato bakoyeba ke tozalaka puissant? On est azali awa obiki po apekisi ngai Johnson. Ngai nakolimbisa molimo na yo na nyonso euti koloba sikoyo nakolimbisa yango. Kasi mbala nsima oyo koya kotungisa losambo na biso nakopesa ordre balie esprit na yo bakanga yango parce que esprit na yo ekobombama ekobima lisusu te. Ye akusala nini? Malebo Movie, une nouvelle manière d'interpréter le film nigérien. Nasa désolé, Omieze. Nasa vraiment désolé. Nasa réellement désolé. Ngai, naki juste kosenga bino service. Mais nasengi bolimbisa ngai. Parce que esika nazali naza na kimia te likolo ya pinzoli na ye. Naza na posa juste que justice esalama Olieze. Bo libérer ye. Bo tika ye libre. Pour que abanda kobongisa bobseki na ngai, abanda ko préparer enterrement na ngai. Est-ce que bako libérer ye kaka ndenge molimo ya tatane za kosenga? Wengelo banini? Wengelo banini boye? Buso banini oyo? Ngai nako signer papier ote. Nako signer agrément ote. Nako signer arrangement ote. Ya mabe oyo. Est-ce que moi ça to kita motema? Bango bato senga yo kaka ke otikala ko funda bango lisusu te na la police to wapi? Parce que bango basa baninga papa na yo. Nini mabe za wana? Te nyo seza mabe menike. Nyo seza mabe. Bandoki wana babobi tata na ngai esima balingi na garder silence et ko simbate. Ngai na ko permettre te bakuna tata na ngai lolenge bango bali bakunda ye. Soki na fundi bango te na kosponda kimia te ekosiba te ngai na kobundisa bango tina makila na ngai ya suka tina litanga makila na ngai ya suka te yoka ngai bien oza na posa liberté pour ko combattre bango obundisa bango bien parce que mutu moko ta bundaka bitumba pendant kaza na prison. S'il te plaît na bondeli yo signer document oyo s'il te plaît na promettre yo pour no gede tokolandela ngo sima. Est-ce que a co-signé bango babimisie na boloko mais a signé document oyo a kotika la kofunda bango lisusu na la police te to n'importe quelle place a kovanda kimia pe a kokanga monoko na likambo e wuti koleka. Salut, s'il te plaît osana nzela nanga o motuka na ngai nasala posa ko kumba na longwa. Salut, otelemi na nzela na ngai Vera Johnson, granddaughter of Ogbuagunov. Koko ya Ofunofia. You cannot win this Okoke ko fight. gagner bitumbo te, oko gagner yango te. It is better for a child to Malamu be na alive mwana and mourn the demise a of her garder parents azana bomoi than to die in pour a que beat to abate fight la what led baboti to her parents' death. ole abu na bitumba oyo ememi papa na ye na liwa. Ye? Who are you? Osa nani? Yo nani? My message should be more important Message to you nanga than my est identity. important koleka identité na ngai. Your late father Papa had a na deep yo covenant with the Egede aza na companions. arrangement na secte It ya will be in your own egede. interest to allow Soko them to bury lingi him according to yo your makambe ke malamu permettre bango bakunda papa na yo ndenge sengeli. sent you to me Tala so I can yoka bow to their feet. yeba ngala kosala o bango bazolinga te yebisa bango ngai nakopesa bango kimia te lokola babomaki papa na ngai bakofuta nyonso basali ngai. S'il te plaît longwa awa naza na posa kodeplace mutuka na ngai na kende sika olongwa awa. Est-ce que bitumba oyo nanya kolonga
nanya ko perdre kasi kobosana te même heure même chaîne kaka esika otaleli biso nga napesi yo toli yeba yango kaka kiliboma nde esalaka ke moto ayeba nini aza kosala te mpe komeme na liwa na suete obolamu. Eske akoyoka toli bapesi ye awa nalobi nayebi te tolanda kaka tokocomprendre nalobi 2026 tokokwanza bango tokodiota bango ti bakolela soki baleli te bakoyambula. Merci na Brazzaville, merci na Pointe-Noire, Kinshasa, Angola, Côte d'Ivoire, Suisse, Belgique, Canada, États-Unis. Merci na soutien na bino. Oui, azue bemba papa zokine nango wapi? Nzambe limbisanga na kombo na Yesu Kristo. Wana agent ya sécurité akena ebembe yango wapi? Bango bayebisaki ye deja ebembe sengeli etikala kaka na kati ya ndako. Ti mokolo bango moko bato ya secte ya egede bakodeside ndenge nini bakokunda. Eske bakokanga ye libanda nalobi nayebi te kasi soki filme oyo esepelisaki yo topesa merci na Hervé Landou Métallique, papa na Simon na Luxi, Caroline Esther, Samuel Chris Beni na ba film kitoko boye. Maman Christelle Luemba, ABC Cosmétique. Mes amours adorés, Nelvino, bonne nouvelle. Mois de novembre, ezaka moi oyo maman Christelle Luemba abotama. Na moi wana nyoso ba patient nyoso ABC Cosmétique bazaka na droit ya 20% de réduction. Yom toza le problème, y a bouton, tache, tampon, luta, cicatrice, tatouage. On a besoin au kit salibou nayo, on remonter solo nayo, on comme la tête moko ya bien, hein? On comme la tête loka bien, on comme ça sous du moins de libéla. Yom tozo nyo comme la maladie ou état de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, prostate, rhumatisme, moukongo passi, problème nyo tozo dérangé et à la santé, te fait à la beauté, on a droit à 20% de réduction. Mais moukolo maman Christelle Mbabotama ezalu le 29 novembre. Le 29 novembre, on a reflété encore na cabinet ya Sika. Ezali na deuxième rue résidentielle sur Petit Boulevard. Yom Toroya dans le mois de novembre, on va bénéficier de 20% de réduction. On appelle la droit à Kozoa. Invitation pour que on participe le 29 novembre. Nous collons ezali ya Maman Christelle Luemba. Adresse Nabiso Ezalina, lui mettez 16e rue résidentielle sur Petit Boulevard. Mais na lobi bien le 29 novembre wana dans une cabinet mususu Ezali munene kolega Ezalina. Na kati ya mokili oyo o élégance eyebanaka na moindre détail ezana esika moko awa na Kinshasa oyo kokomisa bilamba na bino peto ekoma momesano awa epa na biso chaque tissu. Chaque couture, chaque elamba ezalaka traité avec respect et excellence. Ba expert na biso oyo ba misana ba technologie de pointe otozalaka nango ezalaka tellement précis kaka pona kozongisa bilamba na bino na lolenge oyo bosombelango na lolenge oyo bino bolingelaka kango. Costume sur mesure, robe de soirée, chemise délicate, topé tenue de prestige na bino, chaque pièce ils ont retrouvé fraîcheur nango kasi l'équipement moderne na biso pe ba produit haut de gamme et respectaka ba tissu na bino même le plus exigeant biso et si to komana niveau professionnel ko bosana te bo confier biso ba tenue na bino bilamba na bino nyonso bo pesaka valeur pona élégance na bino et pa na biso na horizon net pressing to yebi ko komisa nyonso wana ndenge sengeli ezala. Yaka na avenue du Cercle numéro 11 juste na immeuble plus 243 derrière cimetière ya Gombe. Zwa numéro na biso plus 243 82 52 02 046 elamba na yo ezungingebungebu kaka ndengo lingaka. Merci na bino banso bozwaki opportunité ya kotala film na biso kasi
kaka ndongo tali parti ololo lobby partie suivante ezali na lobby lisusu soki orate ba film malebo na TV to poza na besoin kotala film moko songolo pakala partout aux dans le monde kota na ba compte sokoza na TikTok beta malebo movie sokoza na YouTube beta malebo movie TV soki pe oza na Facebook beta kaka malebo movie komona ba film malebo kobima télécharger betala yango kasi sokozali DJ mingi ba DJ boko benga yibisa biso esika ozali to ko déléguer muto kwa ko tikelo ba film est-ce que yoki parce que belé beaucoup tout misanga mingi pe na ba province alors to songola pour que bozo ba film na kimia en attendant que to signer ba contrat na ba chaîne na bino o ezali kuna to pesi merci kasi yibisa biso otali biso à partir ya wapi parce que ba programme ya malebo yango eza kobima na se écran to fungoli pour na yo otala 5 chaînes nyonso wana kaka mpona koluka ndenge akoservir bino soki mpe boseplaki na filme moko eke boza na besoin to rediffuze mpona bino benga kaka numero eza affiché awa na se écran malebo akosala yango etikali na nga se koloba eloba lioko kimia omabota mabino tokutani lisusu kaka na filme oyo ezali koya 1308 code à succès code à mbongo code à moto simbi oziki Shana banane